siko nati lokolo ayebi kofi mkoleka ngati bongo siko nati lokolo ayebi kofi mkoleka ngati omboyo tobenga na kabengana koyo soki eza nango na identité te se inutile ofunda moto soki ezalaki bakombo sindi aza nango na identité na ye mais manika abimi te bakofi soki ozali 3 mois ki camarade eboyebi oke pa kofi oza na mwasi no moko ya pembe ya danger kofi akobeto matripa po kofi soki bosali 6 mois bobebani te ntango mosusu parachute ya camion azopanza yango bien omoni sindi wana mokolo ya kolongwa pa kofi olomi te asali mouvement bato bocomprendre tala na ye kofi pa akangamaka na sindi mpo na koyemba mpe kofi akomokende na osila po lelo asoki kofi abi atikaka atyela te sindi nde moto akotikaka azolande na bénéfice ya kobuka Jericho bénéfice ya champ bénéfice ya ekotiseli kofi asalaka bazuwa boye ayebi makambo ye asala bato. Bienvenue sur Nouska TV, très chers mes fidèles internautes, vous qui nous suivez un peu partout dans le monde. En tout cas, merci beaucoup pour la fidélité, confiance pour nous allons couper sa biseau à chaque fois. C'est encore une fois la votre humble serviteur, ça c'est TV, toujours dans la Nouska TV officielle. Un grand merci à ma partenaire et chaîne Nabiso, on a mon maman Nanouchi, Missy, Monté, Maradona, Missy. Un grand merci à tout le monde qui soutenir de partout. On a mon Bercy Souvé, Papa Zara, Delmas Katende, ambassadeur qui Chabiko, PM, voilà. On est là avec mon invité et on va plutôt reçoit plus l'actualité. Bon, nous avons analysé avec Yéné vraiment tout ça, analyse plus l'actualité, tout ça, j'aimerais bien quand même celui qui est derrière la caméra, Jack Kanangi là, font la biso puisque Bandoko va côté la biso de partout. Bon, on a quelques abonnés analysé à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé PPRD, de Tolobara, PPRD, Gezate, qui est dans le big et dans la mouta PPRD. Pour que dans la mouta PPRD, il faut dans la masséque, pour que tu aies nyongi biso na mboko na ndenga likam. Batike li biso 3 chantiers, Kuluna, Kindumba, Nago Senga, Sengamine. Batinyo so bazan maladi, wana ba chantier ba yila biso. Yango modo inazana nga PPRD. Donc santé kitoko, troto de moda de matra banga kapola odi kapeli azajo bataza mayele pièce ira. Au sel bas quoi 1600 phases plus que courant petit nanga tante Agnès moi na poto ya tongo tante Bernadette pourquoi pas papa fidèle na Amérique du Sud vengu mababi toujours bloqué famille ba kwa nyonso na Paris mbote ya Willy Musheni poche mulai code mondial nga code mondial te nga na Congo benge poche mulai po ba nyonso ba bima avant ye basila mais ya zala kaka vraiment boni ba sanga faire gola les pad na ebiso kuna kutu pepelo zo mona mikolo te na internet ala ile stade de Marty do ala leli yango ala li pongango mapo ne bozo mona na site obetaki déjà c'est silaki po eza bulo na ba misusu eza bulo na bango te ba yaki mbangu po ba welisa mais eza bulo na ya en tout cas kotwana za no pio ebike conseil eza na sima meto bane ba mobilisation ba réunion de ça ba golwa baza batu moko ba réfléchira ba yeba ma muto boye ko kotsa onja na kati équipe magie bana verni batu kidi biso siko tozo laksake musique ezalaka oyo muto azango na motema ya nango ezateke ko zwa mutu na makasi po tondisa kaka vraiment yango wana biso kitoko totikeli bino ka eloko moko biso bi ya mutu ezebunda na ba album na ba rambo 3 na ba muyombe gauche na nyonso azo sakana na onde ngali analyser ça to bengo lelo c'est parce que to sur vraiment et tout ça la plus analyse ya mambo sur les réseaux sociaux tout le monde qui tout d'abord tout dans arrestation ya manique façon bakanga qui est moi aussi ko traiter bongo ko tchaiba kaka ko fingaye ko filmer surtout d'après yo état analyste aux autres on est bon omoni lelo nde tolobaka boye ezana ba coin sensible nde tolobaka na judo eza ba koto musu basimba ngote so simi mutumba ma kufi ndenge bato ebele internet ebimisa bango ba journaliste nde biso to bimisa ye journaliste ezana ba propos musu baloba ngote na itando ike soko lobi yango otake directement ndenge na droit eza muto ba na infraction sala muke ba kotindiro convocation batindiro 2 fois 3 fois 8 mandat d'amener ezana ba infraction musu soko sala mandat d'amener mbala moko babwaki bon omoni ndeko na vidéo nde na oyeba za mwana mwasi nga yeba te so za mwana mwasi to mwana mbala yo yeba te po na eloko moko elakisa ke mani kaza mwana mwasi mwana mbala zate kwa manga na ya mbebo azana ngweza kwa kilo moko ya ngombe mbebo mwana mwasi azana mbebo musuni bongo bokolamba ngo boli yango afeni mobimba yeba na kate otali fasi na yebo eloko elakisa ka ba matoyi batobola mais matoyi pe batobola na bala mibali batobola bango
Mupende ezate Fwengi ezate Ataï Est. Elongama ye est I Elongama lunga ezate siko nazo comprendre te soki ndenge nini kwa kala batu bando yibana bango bana na maternité oyeba note mais façon ba memaki c'est pas façon ba memaki pona façon ye asalaki pour koloba na Sindi toyebi ke Sindi abala koloba na Fali baba Fali bazana bango batu bakipaka te baleka déjà mungu atongo so ba obetele makamu na ye ayebaka te DiCaprio wana ayebi nete koloba ke DiCaprio abimaka na Sindi et puis c'est grave so ngai pena mani kaza na okesa ngana obenga na quelque soit diminuer pena ngai lokola bango ba wela ka première a diminuer pena ye mais siko so ko moni mutu azo kipete faut ala na entre les PD ou bien les lesbiennes pour les lesbiennes atozo betele masolo ne makambo za bino bato simalo lutumba bakipaka te so ko moni mutu bazo critiquer na ba faso wana ke nani mani ki alobi ke o Sindi abimaka na Fali Fali azana mwasi na ye na ndako azana bana na ye ye pa yo te yango kala mingi tazo bazobala mpona biyome uti kala mingi te bayebisi yo bongo yo pena ovandi na opozo tala proposition moko tobi obengani manike te soki ozokipe te entre faux à la PD ou bien lesbienne mpo bango soni ezalaka makanisi esila bango donc akipe te kala mutu akipango Sindi mutu akipango Sindi mais tomoni ke il faut bakanga ye bongo mpo asaki bapropos moko ya mabe ntango olobi makambo moko na etando ike ya mabe il faut bakango mandat d'amener bakomemo likolo bakomemo na bafaso nyonso baya kokuta yo ale ntango okende kuna nde okosamba omoni sikoyo nde bakangi mpo na droit eza na bainfraction eza esenga ya kopesa mutu convocation ya kosala boye ya kosala ntango bakanga Vitali Kamere bakanga ye mbala moko te babengisi ntango aye mbala moko pa oyo nakozonga akeiti sikoyo manike ileki dans ce pays asala ata crée ya pamba te aza ata na eloko moko to idéologie neti ngai na TV na ya na idéologie napesa bato vitesse même bapapa wemba bapauvre tout bakufa ngam na ya na bakisi eloko ebele lelo na musique mais influenceuse mais aza influenceuse na YouTube na ndeni lelo manike succès nalobi YouTube lelo nde tozana nga so na bina finga mutu moko boyawa naza si tokobima te bakanga biso na kwa po biso nde totangi classe ya fingologie bango te bamanike tokoti bango classe wana te sikoyo soki nazoluka na finga mutu moko seke naza na matière te album ebimi ya bango bamanike ebanda kobima muyombe gauche po fali asala biloko nini eti muyombe gauche kitoko si 4 kitoko si 26 ntango amoni na tie bango po bachange yango titre sikoyo orie ya kokonstate ya kosala ndenge biso tozosala makambo na biso stade na dynastie deuxième volume bango bamoni album leader ayembi ne kaka deta soko otie banzembo ya ndeko na biso wana fali otiango na radio obeti tour ntango oya okutaka rythme wana me maloba eza echange eyangoka le même rythme banzembo nyonso koyeba musique eza pasi eloba Koffi Olomide po asala promotion ya eloko na bango wana soit disons bachange yango kombo sikoyo eloko na bango wana eza na valeur te eza na pièce ya malunga te po faut pièce ezala pièce eza te sikoyo fo amema biso na distraction amemi mokili mobima na distraction atali boyabi Sindi alobaka te mpo nalobisa Sindi fo nabete mbala nsima mpo lelo nde omoni bato ebele balobaka o président Kabila alobaka te général alobisi manike mais général alobisi ndi le cœur na yebisa o et puis si polémique osakana te bato babi non moto alobaka te manike alobisi edosake te omoni point sensible na laxi yote point sensible soki obeti mutu akokufa atake na point sensible lelo bato nyonso baza na soki otake kaka na point sensible akorépondre okomprendre point moko sensible akorépondre Jean-Marc Kabunda aza atakaki président na coin sensible mbala moko batombola ye omoni ndenge sikoyo lelo azomela vungule na prison donc coin sensible ata yo soko otakere bango sikoyo baza na matière te fo omona bamemi bino na molimo ya distraction wana eza matière te matière eza diske na bino eza po diske etekama il faut bosala ndenge nini promotion yoki kotake Sindi abimisi album te légende eza ya Koffi Olomide so otali Sindi ayembi ne banzembo mingi te na légende ozomona ali yoki otake Sindi mpo na nini otali coin sensible toyeba eloko moko mutu azalaka esengaka basimba ye te neti atushaki Sindi yo bota totala yo
na wana na fali abuka o Jericho et choqué makasi wana fait choquer Kabila za biloko choka ka fort bobeta kai mais soki bomona ka ya ko répondre te boka sa te que o maîtrise te lingala non na maîtriser te pour ko répondre mutu il faut ko ya ko répondre na lingala so ka maîtriser lingala avant de répondre batebeli. Et voilà. Mais toi qui es un peu tout droit et après tant bah comme na parquet confrontation c'est une information de tous babi plaignante honorable exigeant qui na maniqué a senga pardon basa les vidéos afukama d'où soit babinga king aya na parquet général ya na parquet ya Kalamu babinga king fali pupa aya wana ko témoigner que bimana été exigence bongo pourquoi ngai nazana liberté provisoire ya manike ne ba pêcher na opesa yo olakisa bato ngamo pe nazana yo mo pe utu ozana ngona opesa yo olakisa bato sikoyo yebisa nini ebi manike tanga komi na prison lo kwa liboso akoya bela batulu ntwengi ndeni pema omona ete atako lobane fumo nazana malade ya pema nazana malade ebele na nzoto ne bomona gazana problème allemand ali aka bien te on comprend azana rasa bano ya SS sikotanga koti na parquet kuna koyi batu bayebisi kofi na babubu no bitala babia bayebisi kofi babia abeta pana yo petio yo ye monta bakangi abandoko lela kofi yo kinda no ba viena nga kwata te zela tanga komi na prison to na parquet ndako yake na parquet azana pema takwit ba docteur ba batali azana marque anima azana retard a kolia ya 10 ans faut ba ravitailler chaque jour faut zoka carton moko sardine na poko carton exécuté pour aller à ravitaillement ba sengi kofi afuka maki kuna zela ba image okozwa abenga sindi ya sindi afuka mete abenga ya sindi batali batu baleli kofi batali sindi lo kwa motema malamu na biso pende to baki botika ipo akukufa na kombo na bino so manika ume na prison akufi ba kofi mutabomi okoyela mali chance il faut kotika andimi akosala suba gwa kosela wana te yoyo bazana oyilo ba image yozo chatem andimi akosala su biloko wana te batali marque ya santé il faut balandele santé mais akenda kosamba il faut atika koloba atika kombo na bango atika koloba atika kotanga kombo na bango nakaza soko moni azoloba tango abimia atanga kombo sute et puis erreur grave ezaka na biso o bato ebele bayebaka te lelo awa ntango akeloba na bana oloba na sindi leke ntango bazwi identité ya sindi kombo wana eza te ntango bazwi identité ya mo oyo azoloba yango eza te bakombo oyo tobenganaka benganaka oyo soki eza nango na identité te se inutile ofunda moto wana sikoyo oconseille nini na sindi leke nani wana sikoyo oconseille nini na sindi bon il faut tondimaka baidentité bakombo batata babotela biso ato kobakisa ndambo na suka me yango ezalaka liboso me biso tobwaka yango totyango na nsima totya bakombo wa biso yango moni mpe justice yango eke tengu te ke normal te normal te ke tengu soki ezalaki bakombo sindi aza nango na identité na ye me manika abimi te ozokomprendre siko baavocat lokola baza mayele mingi bayebi makambo wana bayebi bainfraction nde babeti eloko wana epuis so babondeli na Koffi Olomide babubu endela bato ebele bakoti bamasa Koffi bato ebele mokili balobeli batali santé ya manike bao bamoto oyo kokangisa lelo awa soki bozomona manike na ba YouTube na banini eza pe tellement tokende mpe eza kofingisa Congo po congolais abongo na neti manike azala te mais bato bazotala mboka bakasa bakongolais tozalaka kaka bongo respecter mais eza moi respecter pe manika azala moi si il y a des faits prince il y a des faits babia na respecter babia ndena babia ndena grand musicien mboka biso papa tika ba grand musicien totanga ba ba lwambo ba grand musicien ba faire gola totanga ba Koffi Olomide ona bato na otangelo ba jibe mpiana ba weranson ba ona otanga te wana ba Fabrigaz ba héritier ba vibrator on a na otanga ba grand musicien mais l'époque wana ba la poste ba intel l'époque wana ba biazaki likolo quand même ala likolo na likolo succès mamuno so ça ba bia salani to otanga na ba salano ba bia salanzembo ba bia aza na top salanzembo
bon na proverbe biso tolobaka grand chanteur akimaka chanteur te grand chanteur ata bapesi yo vocal moko grand chanteur akimaka chanteur te akoyaka kosaffronter voix na yo nde moto ekepesake eyelakisake oyo fo ayemba bo parlons ningoloba nini juste donc elingi kolakisake soki babia akimaki quartier latin alobi kovoa moko mpo aza grand chanteur te aza kaka chanteur simple sikoyo amoni grand chanteur aye Sindi le Ker eza ndenge moko na koyebisa na quartier latin wana ntango fere aye basantiri grand chanteur Fally Akimi oyobona babiloko nazoyebisa fo ozalaka na matière oyeba histoire kala langa star ezebeta fort bagrand chanteur bazalaki mais nani aye boze aye jengaka aye dido yongo aye espera na shakara aye bagrand chanteur evoloko mpazana bazopotana esimbaki te wenge muzika maison mare ntango eza oyo ozwi grand chanteur aza na fe regola balakose bayaki te bajeje bayaki te bato mosusu na maison mare alubi mobimba asali vokali moko me akangi bato na masolo bayaki te grand chanteur akimaka te miziki ezalaka bongo yo soko oyembaka ye soko abi tro sindi ye mpe seri moko bamodogo bato tu bazalaka me ezalaka mpe tro babia nde yanfa ya kofi ezalaka bongo papa na yo soko aboti yo soko alingi yo okende me yokola papa yo okese soko amoni okoma osila ozonéglige yebike seri moko babia bando okoka soko oyemba te même na Angola bawa alobaka Kofi Shanti boy soko za ngo tya babia travaux ekitaki me sindi siko auti ina auti ina meje koto ye koto baza na impact yo moko kimi. Donc s'il faut comprendre la série on a Sindi azaki na sexy et puis koyeba musala ayebi musala ye siko na voix o ye azobeta yango Sindi azobeta yango siko ya danser po akima fentaka baraka beti yo beti 18 na Koffi Olomide na mutu aye azaka na ina ne o kima ndeko na babiloko mususu bato balingi kobalola ngo na ndenge logique ezemonana logique ezemonana lelo pena tovanda totie vérité tosangisi na bambili ya belle bango nyonso totie grand chanteur lelo pena babike grand chanteuse pena ke na présenter Congo ezana o pena batie tovandi tokoyoka soni te na ndenge ya kokotela mutu teza Sindi le Ker nani mais ba mambi ya belle baza pe akokoka sute mbili ya belle papa nayebi ti ma papa na ngai mbili ya belle na age ya mbili ya belle aoleka na tv abi aza na fiancé mutu na age lokwa mbili ya belle azwa na fiancé akokoyemba ndenge abande koyemba kala te oyo epoke ya Sindi le Ker babalabala bakokoka te tala Kofi chante Sindi chante Koffi Olomide akoja na Kofi ye moko yoka banzembo ya mwana mwasi wana soki Sindi azalaki mutu alobaka aza pena boembelelo mwasi moko te na Kongo azoloba naye babaka na mpe bazali peut-être bayembaka neti Sindi te papa bakoyebisa yo fo komona clé bozala trop fanatique te bango nyonso akoyemba rebo babetaka bafobiti na bango wana papa simba nga moko mama chante Sindi papa bino bosaka na Sindi yango c'est photo tcheba niveau mona ba faire to ndeni Sindi azali kolote na ba faire ça va Sindi pena faire pena donc omoni ndenge faire azo coloniser génération ndenge Sindi pa azo coloniser génération donc lelo so to ba grand chanteuse ya mboko oyo ya kokumisa toyebi nga koto kuna toyokana na biso te mais na olobaka vérité koto ya quartier la te na te ngai nazalaka na nga trop Kofi te po par rapport a bizaleli na ye asalaka Kofi so ozali 3 mois ki camarade ebewebi yeka 3 mois camarade yango na biso te sikoyo na marke ya baevre te ya Kofi tokoya ya Kofi tokoya mais sikoyo na marke ya baevre lelo mpenza na Congo tovandi boye tolobi ke te mutu moko arepresente mwana mwasi moko ata na États-Unis ata yoka etila biso mbili ya bele akoyokisa bino soni kuna otila biso baraka na akesani kuna bango baza na banzembo ya tro Sindi le Ker ayembaka nyonso voilà mais nalinga kosi kuna sincérité ndi sikoyo Kofi na question nalinga kosi kuna sincérité analyser koto peut-être koto to comme na terrain nalingilako on oublie que beaucoup ça la 2-3 mois t'es beaucoup pendant mais c'est quoi venir il y a Sindi le Ker on a qu'un jour peut beaucoup comme cela na ebisa yo na peso pe na taloba na omoni Koffi Olomide landa musique ne mo landa caractère nete ya na caractère moko ya ye moko
Vous comprenez? Il y a un bateau, il y a créer, il y a un mois, 2 mois, 3 mois, boboy, bani. Pour la vérité. Vous avez petit boy. Vous n'avez pas confiance dans moi, sinon il y a pembe à danser. Confiance au béton ma tripa. À au l'école esprit, à au peu momina yo. Vous comprenez? C'est exact. Quand c'est dans le béton, il y a une vérité. Mais vie na la musique, il y a une barabi à sali balboum. Vie na privé en les andengé. Pour confiance au sali 6 mois, bobé banité. C'est que dans un parachute, dans un parachute à camion à l'eau bien. C'est un asindi plutôt s'attendre pour bébé en avant. Bon, na sindi sikoyo. Bakobe bana po nzambe pe na satana babe bana. Donc bakobe bana ka sindi akozwa tana ye ako panzana na ye akosala mais c'est le moment ndenge bazabo inanu babe banité bazo yokana bien. Mais suka bakobe bana sindi pe akozwa tana ye. Omoni sindi wana mukolo ya kolongwa pa kofelo mide. Asali mouvement bato bo comprendre les talents na ye. Bon comprendre moi si on a pénal que Cindy de Kera a un talent moko jamais vu. Et relation yoyebi entre Cindy na ko fezaka ki chante. Ka biso to yebi aza moi sina mbali. Le to yoka ki sasa to yoka ka. Na mona ka Cindy na baki ya Kofi na baki. Tiko Cindy na baki ya mariage abali le wapi. Abala nani ngape célibataire ngayo na zo zele. So abala te ngayo na zo zele. Aya te po so zi moi si le roi Cindy de Kera sepe là. Alo barate. Abimaraté à kota ka boîte te amela masanga te. Bozane ga trop parler. Wala mbongo. Cindy de Kera est égal à mbongo. Aza produit moko lelo soki ba osala ba histoire ba musicien ou bien ba musicienne. Place ya ko tia ba tu il fallait ko tia. Net ba tia ba milliard belle, yé fois ça. Analyser, au lobby est très important maintenant linga quand même to kana audio oyo ensemble na bato ba kolanda biso comme ça au peut saper à vie na par rapport à audio. Ya wana mbozi natiki na ngana sinatikaki. Ya wana mo botande to sala ba mère na parler bobo la musi mère penna na ba mutu bien na ba tongo vraiment. Yobi manana nyo, obi manana. Quelle raison mutu so va déjà plus de 10 ans. Osoki no lukela yesoki nani ex na emu boti akende bimisa na télévision. Et de surcroît, ou comment tu sous vidéo na yete muta poster mais yozu yango ou que tika yango na Facebook na certifié. Et puis moi c'est la petite tenue sans soutien. Là on a dit que ça nuisette mère, ça nuisette des abablo moi ça rappelle mon sa veste. Bon on a moyen de nuisette là on peut pas ça coster oui je me souviens. Mais c'était démesuré de la part. Mon d'abord ça n'a pas coulé en nez on est ça pas biso. Biso peut vous tosto coller moi petit moi à 30 ans on a bazou on a moi c'est moi. Mais Kofi il a 66 ans 67 ans. On a moi sinon avec qui vous avez un écart de 33 ans. Vous savez les jours on est pour attendre comment mon bali moko. Chance pour yebi moko. Les tirana monde na ndole na yebi kata. Le monde na sana réconciliation na comportement na ye. Au lieu de réconciliation na ba fali na bana. On a tilo koli. Na tilo kola obina nani? Oki bien te. Na bandela. Abina nani? Yo mto yo kama. Abina Kofi. Na parti Ambroise. Aza usa adressé na Kofi. Par rapport au dio okolo bani. Bon. Abi Kofi à la mousse na Cindy. Allez Cindy abimana Adolphe. Ok bien te, na bandera. Oh na yoki bien te, il faut yo ki oyebi singa. Pour te démarrer bien. Yo ki. To bandeli susu ka bien. Ya wana mbozi natiki na ngana sinatikaki. Ya wana mo botande to sala ba mère na parler bobo la musi mère penna na ba mutu. Bien na ba tongo vraiment. Yobi manana nyo, obi manana. Quelle raison mutu so va déjà plus de 10 ans. Osoki no lukela yesoki nani ex na emu boti akende bimisa na télévision. Et de surcroît, ou comment tu sous vidéo na yete muta poster mais yozu yango ou que tika yango na Facebook na certifié. Et puis moi c'est la petite tenue sans soutien. Là on a dit que ça nuisette mère, ça nuisette des abablo moi ça rappelle mon sa veste. On a moyen de nuisette là on peut pas ça coster oui je me souviens. Mais c'était démesuré de la part. Mon d'abord ça n'a pas collé en nez on est ça pas biso. Biso peut vous tosto coller moi petit moi à 30 ans on a bazou on a moi c'est moi. Mais Kofi il a 66 ans 67 ans. On a moi sinon avec qui vous avez un écart de 33 ans. Vous savez les jours on est pour attendre comment mon bali moko. Chance pour yebi moko. Les tirana monde na ndole na yebi kata. Le monde na sana réconciliation na comportement na ye. Au lieu de réconciliation na ba fali na bana.
Si vous comprenez bien, on profite expliquer. Expliquer pour un tata to 4. Non, à l'obi boy. Nati le cola l'obi boy. On a interprété comme un bébé dans audio. Nati le cola j'ai interprété l'obi abi. Bah on a parti Ambroise. Parti Ambroise qui a non zolinga ça la réconciliation après Kofi n'a fallu. Il y a ce déploré dans le comportement et vu qu'il paraît à la moussa qui met à sentir les cœurs. Que non, à ça la vidéo a dit mentir qu'elle a la falité voilà do mo bongo. Bah on coûte ba okamaka na fali. Motomoko. Bongo yesi ko na mon ndou la bi 4. Et Nati le collé. Abi 4. Ah maman ba on batambola so bien yebi 4 tant on ya solo. Bon Sindia il fa nani. Kofi azoka na âge à 16 ans. Obi 17 ans. Sindia ba no tambola déjà. Bon mobala Sindia liboso. Siko. Na yebite baboro musomoni basi ko ozwa basi ozibwa se ozimwa sime. Moi si musu ya danse bon. Omoni Kofi pe hein. Na ko tala pena boye. Kofi pa kangama na Sindi po na ko yemba pe Kofi akomoke na osila. Wa kolimini. Atali abilelo wa atana katani Sindi azana no mwana moke et puis soit dans la champ à Rome ma quartier la terre. Pour le loisir Kofi abetika quartier la terre Sindi ndé mutawatika. Alors l'année na bénéfice ya Kobuka Jericho, bénéfice ya champ, bénéfice ya Kotise. Trois bénéfices. 3. Donc Sindi akoyemba mbongo ekoti et via kana maboko ya Kofi Olomide. Babuka pe Jericho na 40. Et puis tu na koyemba. Oloba siko akondima te boye mais yesiko yo Kofi asala bazuwa boye. Ayebi makambo ya sala bato. Ba popo lipo. Kofi? Maman ngaza mo ko msuto ko beta ba masolo na oziona ba limero ba popo lipo benga bango direct bango mo baloba. Ma tripat. Azuyo. Azu oh. Yeri oh. Na ito yebisot. Na ito yebisot. Neti ngaza mo sinanga mo ka meti. Mutuna moni ete na utani mbushimai. Ya pembe zero aza guro kwa kaya de samona na ate. Ya zo amo ite. Aga na pale. So na kosa liboma na kuto na Kofi. Atutika coup d'état. Owa na tabula makolobo. Momi akei. Akei. Ya solo. O sakana mutuana, ebi mutuana te. Bon siko Nati lo kolo ayebi Kofi mkoleka ngati. Bazala kana bango tala Nati makamba zolo. Donc kimia teze senga ba mikolo pe faut ba changer caractère. Malgré tout manika yena envoûtement mais ba leader lelo ya Congo baza sérieuté. Sérieuté yango na tunaka nze momo mutayemba abi mwasi na vie abala kambala moko. Mais tokomo na Kofi Olomide abali soko mbala 10 bate belé bazo bala mbala 10 et puis sous ba musicien lelo baza ba grand courageux au mona pena botana mwasiko abotina mwana bato azosombele bakar mais po abala ye problème ebi ponani balingo zo ba danseuse balingo zo ba journaliste o ya faible balingo sakasiko azobanga soka bali mwasi na ye que mwasi pa timeli ka bimena danseuse abotana ya tina na poto mwasi akobotole ba bien nyonso siko botika ba courage wana ba leader bobala bobala makambo pe bosali isi ekoki boteka kokanga bana bato ya basi bokomisa bango ba tourisme na bino bo bando zwa bango na ba tour ezaka kuteke ozolo ba Kofi Olomide ba leader bazebele ebele bazwa ba 16 na ba musicien na bango ebele bazebele ndesi banani bazebele bongo na okesa ready alinga bana basi koleka ba bibale bongo lingira bana basi ready pour na voix peut-être bana basi bayemba kuna yemo ayemba kanyonso Pour Buka Jericho, te muchanga, yope moi solo lingo vana na poto tiki mubala. Ozo mbali moi si mo zoba. Olanda poto vana na mubali noir. Mais to comme je cité vers la fin à analyser les loyo nani Manique de John libéré. Apparemment pe bande comme souvent ko et qui titi crédibilité c'est les cœurs et que non c'est nani Manique de John a sali ba fa ba to ba bundeli Manique de John a bimi. Au monde que pas asengi ba pardon mais ba limbisi était ba condition ba pesa ki Manique de John a boyi ko sala yango mais ba effort et salmi ka Manique de John abimi na ndenge na ye nalo bien kaka bato wana bazolo ba Congo eza biloba lobo yebi bango te basiki ba Congolais ba yebi na Damaso oli alelo ba ko beto li solo na yo kaka bango moko wana soki Manique de John asaki 3 mois na prison akufi balinga balobani Sindi le kera bomisi siko Sindi de kera fungoli motema atiki a libéré pour Manique azana ba problème ebele bango na Denis Lesi bazana problème ebele
tala mutulo na denile tala mutulo kwa denile sabaki papa osala plainte mais stade wana bande banda papa avaya batu balala ne stade ba ye kozela papa tilobi na tongo 7 heures asali plainte 7 heures siko tala ye na denile se makamba zolo ya omoni mwana ntemi oyoka mwana ntemi isusu bak akenda aleka campus azo ba kisone ya kwa ba biscuit gouvernement ko zo pe denile sa isusu ki nani o soki nani ki oyo na bosa ko wa wito bima soki nani wa wito bima ya mwasi nani lisusu o azalo kola io nani mani ke ok ba memi ba ona seni pepe batali ba ona mutu wala général et tombe nani mani ket papa alobi c'est honorable nani honorable c'est le qui est honorable alobi c'est honorable mani ke na place ko la les ana na ba problème ala nda ko moko za 2 mètres ici 2 mètres et demi abimela na fenêtre voilà to komi oshite yo loki ma komi oshite ndenge nini yo lingi mani kemi musa ya 5 cm iya zolo bana sindi kutu tozomona tsolo baka kofi mobali ne ye mani ke mibali boni azo alors bana ba 16 ans petit mo na banda cha loxi kalisemo na bana ya ba 16 ans mwana mwasi mbali ne on confirmer mbolo na yo confirmer ko bona confirmer te oh ko bana ko mene na yeba kombo na ete na oyeba bana mikiana na oyeba bango kombo ni ke na yebi bango batu nyonso ba yebi bango ayebi bango to ayaka na mibali wana nga oyana mobali wana boye na mona bakanga yepe na mobali wana pa bato anti drogue nga kuna bimisa mamba wito mela drogue na babombe papa ma mususu omoni lelo so lingo finga mutu fo lekaye oleke na kitoko oleke na mamutu ye ata leke na mbongo esa elokote eza wa lelo bato bazo comparer album ya Fally na ya Jibe Mpiana bazo comparer banzembo ya Fally na Jibe Mpiana il faut bazala bato moko baza bato ya sentiment pour comparer ba cha ya Jibe na ya Fally te ba cha ya Jibe e ko betela o 10 ans oyoka yango ba cha ya Fally eza na 2 mois 3e mois bobayango elo ka Jibe chômé eza générique oh yemo po ebika chômé a chômé kana jeune mais ba cha libanga oyoka ngo pendant 10 à 15 ans ozo sala masiko muto azo sala ba art biloko ekete les gens que non fallait pas bakangsama ni qui fait ba concentrer na légende promotion les gens peut être bien mais confira banda comme un rappeur abimisi ba rap belé OK akoma ni rappeur et va bien studio bien qualité danser qualité dans nos studios et puis so yembeli na bato ba yembia et ça bien ils avaient un succès non légende dans un succès bon il y a bango pesa un succès dans un succès tout ni kandé légende légende dans un succès na bato balingi bonne musique ba oyo balingi ba kwaku nde ba yebi ke za na succès te menga na yoka imwa quelque chose zana eza mwa bien nazolanda caractère ya Kofi te mais nazolanda nzembo ya Kofi moni siko mala moko na zana ngokuna na olanda na Sindi voilà en tout cas analyser comme déjà on s'est allé sur Toko Zoki Masimango en tout cas merci beaucoup ndengo une invitation na biso na temps pesibiso ni habité s'il faut ba dédicace tout Dadi Sasa na Angola ndo to baika patron de patron Dadi Sasa Dadi Sasa na Angola alu troto de mode de matrabanga kapola odi kapeli azajo bataza mayele pesira les diamants vers les rois de Bikononozo Mutafa na Kimbangu papa na Jonis boss Carlos Kabaka boss Carlos Kabaka na Angola mutambongo ebele Kamse Kaba obongo soki olingo zwa ba grand pétro nyonso fobenga Mwalime Jibi Kifwa grand patron na Angola Mwalime Jibi Kifwa vandisa zolozino tante niesi mwana poto ya tongo pa tante Bernadette Rossel ba kwa 1600 fasi mobala nguya mobala aza kitoko lokwa kaya desale ki même miliki na kitoko et puis surtout bosanité ya Willy Musheni poche mulai donc mikolo to benga ya Willy Musheni poche mulai venguma tozali famille ba kwa nyonso na Angola batu nyonso na lela bino fort toujours tozali soki événement ezali makambo ezali toyeba mais photo tala ba propos to kende mingi na ba publicité ya ba leader tozo kumisa to meka ko tia banzembo na bango na vale oke to yaka ko beta ba masolo moko ya ezana mutuna makolote lelo za mawa mutu lokola Fally babunda na Kofi po Fally nde mutu awuti na quartier latin olo comprendre eza moi soni
eza pe fo boyoka ka mwa soni makamuso ekobima na miso ya bato te mais lokola musique yango respect ezalaka esu te musique ekoma moto alamuki ameli diamba ya bandi na ye kofinga ndenge alingi bino kaka merci beaucoup na analyseur. Si vous avez aimé cette émission, dis un grand merci à celui qui numéro on appelle cité. Ah oui, au son numéro. Dis un grand merci à celui qui était derrière la caméra, Jack Kanangi là. Et pourquoi pas à ambassadeur qui j'avais copé, vous s'abonner massivement à la chaîne Nabiso Mouska TV officiel. Au plus animant. Nabiso Mustafa, Nakata Kimbangu, papa na Jaina, donc ils changé mon nene nakati Gauss Kebe, mon son mon nene à Mabanga, Kobo Sanate sous Moualime, Djibi, Kifwa, patron de patron. Numéro Nangezali Yaouli Moucheni 082 72 63 066. Je répète comme répétition 082 72 63 066. Neto le bagan à proverbe et les Nyambongo Balia on a moins à Makango. Voilà. On se retrouve à la prochaine numéro. Bye bye.